ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe. Congo Millennium, une église au milieu du village. Balandia Congo Millennium, mais merci bien beaucoup na Congo Millennium. Mais mpe bomisela kolanda émission na bino à la découverte. À la découverte, nous allons vous présenter na mo sali na bino Belo Belcam. Lelo à la découverte, tolinga kitomika kolobela mo mokili kamboyo batu tia kapenza kama kasite mingi likambo ya bokoko na biso. Souvent tous allons na tendance ya kobosa na yango, tous allons na tendance ya koboaka bokoko na biso. Nous okande bokoko nde yango moboku ya makambo. Pourquoi tokolobela bokoko? Et c'est parce que na kati ya bokoko na biso, na kati ya ba coutume na biso, na kati ya ba culture na biso, tous allons ba valeur ebele. Ba valeur sur le plan médical ezali ezaki soki moto aza kobela ezosenga bazwa nzete boye batokisa bazwa mosisa nzete makasa bapesa ye. Valeur sur le plan spirituel ezali parce que moto moindo ute bandeli tango akilamaki na kolo nzambe azalaki pe na lolenge na yiba talisaki pa bakoko molimo ezali ba valeur eza ebele que ça soit sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan médical, même sur le plan ya ba invention tozana ba valeur. Kasi lelo tokobeka kobeta mo mokeli solo ya ba bokoko na biso sur le plan spirituel. Mpona nini tokolobela bokoko na biso sur le plan spirituel ezali parce que biloko esangani ya ndenge na ndenge. Kinshasa surtout ba bokoko ba culture ba coutume ekoti ya ndenge na ndenge. Tokomona na Kinshasa awa ba bouddhiste ba komi ebele, ba temple bouddhisme ekomi ebele, ba franc-maçon ekomi ebele, ba secte ba ndenge na ndenge ekomi ebele. Nzoka ba nyonso wana ezali bokoko ya bapaya to bisaleli ya bapaya. Kasi na biso moko na bokoko na biso ba etaki ba yindo ba congolais tokomeka ko interroger yango to linga to yeba bokoko yango ezalaka ndenge nini sur le plan spirituel et fonctionnaka ndenge nini parce que bokoko sur le plan spirituel epesami la pe moto nyonso te moto na moto aza na libengi na ye ndenge misusu baza minganga misusu baza balakisi misusu pe bapesa bango mayele wana ya molimo mpona kodirige bato pe kusungaka bato na ba problème ya kokomela bango kilikili. Ndi wana lelo tomonaki topuse na pembeni ya mwana mboka oyo pe toyebi aza mwana mboka congolais azali moko ya baye oyo bapesa bayele to bafongola misu bapesa mayele wana ya bokoko ya molimo bafongola ye misu epa ya bakoko mpona kolakisaka nzela na baye baza na posa bamona nzela mpona kosungaka pe na ndenge ya molimo na bayo bakozwaka ba problème kilikili na kopesa bino tango bo découvrir ye ezali bongo oyo tobengi maître Douglas. Bonjour maître Douglas. Ah bonjour maître Douglas toye pene na yo kasi yango tokota na likambo ya monene bato bakosepela lisusu koyeba yo. Bon vraiment les kamwetali tradition na les kamwetali bokoko oya biso to négligea na Congo mais bokoko oya biso eza nature oya biso ya mboka soki mboka ezotambola malamu te en faveur parce que to boaka nde bokoko oya ya biso mais bato bakobela malaria ba typhoïde ba cardiaque ba prostate pona nini bozokendaka na hôpital ya Mundele luka maître Douglas atanke ndongala na kombo abotela ngai ndongala mais ba kombo o bazobengela biso atanke ozosala makamusi ebele kosalisa bato ebele baye kobenga na komba monseigneur ngai yeyo na telemi ana vandi Monseigneur Douglas Yegomoni
pour kolimbola lisusu malamu azali motoyo bakoko bapesa mayele wana ya molimo pour kusungaka bato kasi tokini malembe ndenge tolobaki toza na deux parties. Première partie ezali solo tosobeta, deuxième partie Monseigneur Douglas akolata penza anteni na ye oya mosala oya salelaka mosala mpona kolimbola lisusu na mituna misusu ekoya concernant pratique wana. Mais Monseigneur Douglas esalaka yo ndenge nini ntango ozomona bamangomba ekomi kilikili na mokili na biso alile surtout na Kinshasa na biso? Bon, na mokili ya Kisasa ekomi nini, mangomba ekomi ebele, mais bazo respecter ba nature te soit ba principe te. C'est-à-dire yo okoki kobela mbasu vome kutu okende na bokoko basalisa yo, mais yo zokende kowela na église, mais na église baza na ba science ebele oyo ezo dépendre botobwaka bokoko. Or que soki tobwaki bokoko oya Congo na biso, donc c'est-à-dire toza mille parts. Est-ce que Maître Douglas en tant que Monseigneur yonde bakoko bapesi mayele wana ya kosunga elobilaka onini komona bato balingi bokoko te mais bato eyenga nyonso na bandako na Nzambe? Est-ce que ekomelaka yo pe ntango mosusu yo po telemi okipi kokota na ndako na Nzambe wana? Bon, selon droit ya bakoko ndako ya Nzambe eza nano d'abord motema na yo moko ezala mopeto. Neti na ngai ndenge na telemi en tant que Monseigneur nakenda ndako ya Nzambe te. Pona nini? Ngai moko nazo ko me diriger nde lolenge nga nazo tambola. Soki na sali mabe na okuta na mabe, soki na sali bolamu na okuta na bolamu. Mutaza na pasi na kosalisa, mutaza na bisengo na kosalisa. Donc Nzambe o aza na kati na yo azaka mutema na yo moko. Kasi Maître Douglas lelo bato bazo bosana surtout bakoko na biso to bosana te biso tozali touti na bokitani ya mama ndona Béatrice tozana bokitani ya mfumu Kimbangu tout ça comment na lelo bato lokola ba mfumu Kimbangu ba mama Béatrice Kimpavita bato bakuboka ka bango esalaka yo ndenge nini? En tout cas pona ngai ndenge na telema atanke fumu moto oyo abwakaka fumu Kimbangu mama Kimpavita Béatrice, donc bazana mokilité, c'est-à-dire bazande région na biso otokoki kolanda ke lobi to koma bato tozo souffrir tozo bela kolia malamu te kolata malamu te, trop de souffrance parce que to mona souffrance wana pona nini to bwaka nde bokoko oya biso. Kasi ngambo msusu bato bazolo bake surtout likambo ya bonganga balobi bonganga eza kindoki elobila kayo ndenge nini bato balobi bonganga eza kindoki bonganga eza bien te foko tika bonganga? Mais bonganga eza kindoki te, mais eza pouvoir ya bancêtre. Soki mutu alobi keno yo zanganga biso tokota ndako nganga te, c'est-à-dire yende ndoki. Soka kepa muta mayele ako découvrir mayele oya ye. Yango wana bakimaka komona muta mayele. Po bato o basambelaka mingi bangone bato baza mitema mabe. Parce que bangona biso toyokanaka te. Pona nini bato basambelaka mingi na bino bato bapesa pouvoir abonganga boyokanaka te? Bon, babiso siko ndenge toza boye mutu oyo atanke nga naza fumu mutu aza ndoki pembeni na nga akopusana te po soki apusani nga na kodevoile sekele na ye. Bayeba keno mutu wana asambelaka mingi pona nini ase trouver na makambo oyo. Mais c'est pour cela bangone bato bakimaka ne biso, or que biso na mayele oya biso bapesa biso na bancetre ya kolia te, ya koboma te, ya kofrene te,
me ya biso ya kobongisa mboka mutazana pasi tokosalisa mutazana bisengo tokosalisa soki namoni pe mutu na nzela azotambola za na pasi na kobenga ye na koyebiseke yaka soko zwaka musala te talo kangama place boye yaka ngana kosala na pouvoir bakoko okoza musala kasi Maître Douglas ngambo mususu pe tokomituna kamutuna esalemaka ndenge nini moto azwa bonganga akoma nganga pe akoma kosala na mayele bakoko bakopesa ye ezalaka bapesaki moto lipa lei akomi nganga to ndenge nini esalamaka mpo moto pe akoma na mayele wana bon banganga baza bafumu bazali différence makasi eza entre fumu na nganga oui po fumu o bancetre batiki me ndenge nga ndenge naza bo naza fumu me soki mutu akoma kosalisa neti nga ye fo ya kopesa nga badroit ndeti nini nga apesi nga badroit bambongo nalakisi ye biloko nyonso oyo akoki kosala me akoleka nga na mayele te pase nga pouvoir na nga ewuta kobana na mai yayo eutaki na mai eye na mokili ntango moto akoya apesi mbongo mpo olakisa ye mayele akoma nganga akoma kosalisa bato ekozala kaka apesi yo mbongo olakisi ye banzete babukaka makasa misisa ya nzete to eza pe na bapratike mosusu oyo bakoko basengaka moto asala ntango mosusu kota na mai ntango mosusu mela moto kota na moto esalemaka ndenge nini mpo motu aya apesa mbongo azwa mayele wana moto akoki kozwa mayele wana parce que tokolakisa ye biloko ya mokili banzete ya mokili me mpo aza ndoki te me biso sikoyo ere bazopesa pouvoir ya bancetre ya mai fo bapesa mayele epesamaka ndenge nini mayele wana mayele wana epesamaka ndenge nini bango kaka bancetre bato bayebi bango bayebi ndenge nini bapesela biso mayele me mayele yango mpe na mutu ya mokili mwana aza na pasi kosalisa yango esilaka oyo mpe aza mpe na bamusuni na libumu ngai atanke monseigneur soki nakomi wana tozwi solution misusu balobi oyo te bato baza na mayele wana bakoma konyokola bato kobwakelaka bato bamaladi kosalaka bato mabe tusa oyokaka ngo mpe esalaka o ndenge ntango oyokaka biloko wana bon nayokaka yango mpo na ngai esalaka nga mabe te parce que ngai ndenge naza boye moto aza na niongo ye nde moto basengaka niongo soki yo olingi mabe eyela yo te tambola mpe malamu me yo ozotambola malamu te yo ozwi pasi oloba ke bato wana babwakeli ngai mbasu bato wana bafrene nga bato wana bakotisi pasi na ndako na nga or ke vérifier d'abord ndenge yo otambola etambola no eza na malamu te Maître Douglas likambo oyo mpe eza lisusu na motu ya makasi likambo surtout ya bondoki ezonyokola société na biso ntango mosusu tomitunaka motuna bondoki ezalaka nini bondoki ebandaka ndenge nini mpe ndenge nini esalemaka ke moto akoma na niveau ya kopumbwa mpe na butu ake asali bavoyage minene azongi yo atanke mfumu oza na pouvoir ya kokanga bandoki oza na mayele ekoleka bandoki wana mais ezalaka ndenge nini bondoki yango en fait bondoki wana tokoki koexplika ngo bien sûr me mutu aza ndoki akoyeba kibondoki me mutu aza ndoki te ata oexplike ye moya yeba yango eza te parce que eza makambo eza mabomba eza makambo na ye te me neti na babiso tosalisaka ke ça soit ndoki akoki koleka ta na quartier 1 meme ndoki aleki na Kazangulu nayebi ke ndoki aleki parce que ngai pe naza muta monde wa batelefone esinyelaka bino ke ndoki azoleka na Kasangulu to ndenge nini matoyi na zolo na misu ezoyoka bakoko bazosinyala yo ke ndoki aza kopimbwa kuna na Matadi Kibala
ndoki ko akosinale yoko bakoko ba hotel soke na ta mutu moko balingalia mutabato so frene mutabato alingalia mutabato tala boy alinga kota na ndakabato alinga yiba mutu mais yo parti yo zali RC ba yebisi yo donc c'est-à-dire yo ne mutu sala défense mutu wana mona pasité parce que balakisi yo omoni faut bikisa ye Maître Douglas Monseigneur balobi ko musala oyo salaka ya bakoko na mailo bakoko bapesa yo eselimaka na pratique ezalaka na ba représentation est-ce que tokoki kopesa yo mwa repos mwa tamuki omeka kolata penza na ndenge esengaka na bokoko pe tomeka kokota pe na mwa mozindo na mituna misusu bon nakoki kolata et puis nakolata bokomona ngai naza nani mokili mobimba bamona nga parce que bato baza ebele surtout na mikili ya poto bakozala na posa penza surtout ya koyeba nini mozindo ya likambo po bango nde mingi baza na minyokoli baza na makambo misusu mikande ezotungisa bango asalaka demande ya nini ya mokande esimbaka te baza penza na posa solution bandeko balanda Congo Millennium tozopesa Monseigneur Douglas Montango moke ameka kosechanger alata penza na boteni na ye ya bokoko bongo sima tozongela lisusu maso na biso tala pourquoi ya mbote to continuer to kopesa mbote losako na ya biso bandeko mbote losako na oyo tobengi na kombo ya Julien Bouakanda le gouverneur de l'Irlande mbote losako na yo Mama Bijou Bouakanda, la première dame de l'Irlande, motema ya papa Julien Bouakanda, et Mbotelo Sako, na yanga indeko mon vieux, Lengs Longelo de Bundese, Mbotelo Sako, na mon vieux Dezingo, Désiré Kiangibeni. À suivre. Ndenge Tolobaki Nabino, deuxième partie à Mission Nabiso, Maître Douglas et Monseigneur Douglas, il a fallu à la taille du lambada et à Monsala pour na ko Tali Sabino. Lolenge nini na bokoko na biso totambolaka kaka na malobate mais misala na bokoko na biso etambolaka pe na bilembo ndenge tokomona ye yende aza mieux placé ya kolimbola penza malamu bilembo o etambusaka musala ya bokoko. Monseigneur Douglas Tomonio olati teni ya bakoko teni ya bokoko teni ya mosala pe ezali accompagné na bilembo kasi soki bandeko balandi bakoki koyeba ko découvrir elembo moko musala nango ezalaka nini ataki mfumu. Bon nelembo oyo weza nzete liboka batiango na mbeli na singa rouge na singa lindala leza na 3 mazita oyo elingi koloba nini. Peut-être na famille balie bino likonzi yende mutako kiko sala tozong sa revanche parce que oeza ndenge kosiki bota o simbi nzete wana batie singa na imbeli yango nde babengaka nkosiki bota o toyoka ko mutu babeti nkosiki bota. OK nde yango wana mais na partie oya gauche bomone zana mukila moko boye ya nyama oyo koloba komba nyama ngo babengi yango nzima mais na français babengi yango panthère ezalaka nyama kanda ya swaka pampamba te soka suyo donc c'est-à-dire il faut kufa. Le panthère soka suyo il faut kufa. Il faut kufa. Alors na kombo oyo soki totilizaka kombo pona nini ndoki abinaka pe na nzeta kombo akomisa yango pe avion akomisa yango pe pirogue yango totilisaka nzeta kombo oyo ya ndako bondoki moye aya ko déranger parce que yo poza na kombo soko koti kombo na ko mema yo musika ndenge to kombo la lupango to tiaka ngona poubelle okoki kokota te eza importance ya kombo nde ya mwana même ndoki akoyo ko pumbo ya ndoki akoye kuna bokanga ye babetaka ye kaka na nzeta kombo moko po ayoka pasi bokoki kobeta na banzete ya ndenge na ndenge akolela te akoyoka pasi te me benda kaka nzeta kombo moko soko fia koliye peut-être ne to tse ko kura na nzoto po yango nde abimelaka tomoni pe na mutu lisusu poso ya nyama poso ya nyama elingi koloba nini
mutu akoki kozala na maladi uswati ya bondoki me poso oyo na tiena mutu yango yendikaka ke mutu oyo azana maladi boye azana maladi boye azana maladi boye azana maladi boye poso osoki alobi miso amoni mato ya yoki zolo yoki nso tsonga swati na solo importance eloko nde yango wana fumu nyonso oyo babengi fumu nganga te me fumu nyonso soki azangi biloko oyo aza fumu te kasi tomoni mpe na elongi mpe otie tomoni langi na elongi na yo couleur et tout ça soki mpe tokoluka koyiba ekosala mpe malamu. Bon eloko na tiene elongi yango nde edirigeaka biso banzela nyonso to tokendaka namoni ntina misu oyo na tiendela na mbonzo osantere mwa ba 000 mpona nini eza miso ya molili na liboso nazomona na nsima mpe nazomona nde yango wana elingi koloba ndenge wana. tomoni mpe olati mvuela eza na bacouleur et puis liboso yango eza na elembo ya ekuluzu. Mvuela oyo euta pena kobanda na source ya mai alingi nasala mosala ya mutu fo nalata kaka mvuela oyo kesa swa mutu aza na mali chance azwaka mosala te o mutu aza na kindoki tolongola kindoki o mutu ana mbaso totraite mbaso o baprostate bacardiaque bamalaria batifoide biloko nango nyonso to ezali parce que tokoki koloba prostate mingi bandoki bakomi kotiliza ngo bato mingi ta mosu mutu abotaka na ye me batie prostate mutu moazwa zemi eza te mais tant que ngai monseigneur de la terre mutu nyonso tu oyo ayebi ngai ayebi ke ça soit balisi baba bayebi ke wana wa mutu munene tamusika ava kufa ayebaka nga totambola na ye tosala bafere ebele ayebi force na bozwi na makasi ayebaka yango. kasi monseigneur esalemaka ndenge nini ntango bapesi yo nguya epai ya bakoko batindi yo bapesi yo mosala ndenge olobi eutaki na mai tout ça eyaki avant eya moto ayaka koloba na yo ki monseigneur yo kokoma moto boye okosala boye to olalaka ebandaka ndenge nini mpo ozwa force wana oyo bakoko bapesaki yo ntongo baponaki yo. Bon bien sûr otokoloba no malamu pouvoir oyo nga nazwanga parti ya mboka na bakongo po dans le temps nazalaka na 3e primaire nakotaka na église moko boya mpeva ndongo il y avait un certain pasteur ayebisaka nga ke mwana oyo akosimba pouvoir ya bakoko ngai na boyango na mutema moko nga biloko wana lingango te nasalaka boye te boye nga naza mwana mokie na boyango na mutema moko mais or déjà pouvoir de ese euta de anama babanda ozelelanga kaka natanga classe natangi classe na silisi tozozela ba résultat na butu vers 0h vers mercredi tozokende jeudi 0h nayoki ka posa masuba keno nabima libanda nakende kosuba nasubi nanga esili me na sentir ete mutu azwinga na loboko totambola na ye bon ablokanga esprit nayeba pete koteni nazokende kosuka me kozonga na ngai o bango basalanga kozonga na nga na kozonga na basaki olati saki na nzoto na basaki na biloko tu ya bokoko le pouvoir na nga euta na mai kotango ozongaka na mboka olalaki obimi osuba moto asimbi yo bake bakotisi bokoko bilembo nyonso ozongi na saki
na ndako na mboka bato bamonaka nde bakimaka bagangaka to nini? Bon, sikoyo nazongi bato bakimaka te. Bango to bakanisa keno mutu akufi. Balukanga par-ci par-là. Esalaka 3 jours. Balukanga na kisasa, balunga bamboka mususu. Me bamonanga te, me basalelanga ne matanga. Bakanisi kaka na bungi malgré comme si na sentaka mwasi. Babiseka kimi. Ta mususu akimi, tanga mususu akeko komidie mbika ndenge bato muso balobaka me or que bamemanga pa bancetre po bapesanga pouvoir na batela libota. Isalimaka ndenge nini toyokaka bundoki ezalaka mosusu azwi kitoki mpo aliaka bato me mosusu bapesi ye mayele mpo abokola abatelaka libota. Kobatela wana esalimaka ndenge nini ke ye apengelaka libota? Kobatela esalamaka ndenge nini ndoki soka ava pumbwe soki mutu apesi kindoki ya kolia ya kopumbwe ya kosala bato mabe, donc c'est-à-dire yende mutu mabe ya monde. Mais oya biso en que pouvoir et ancêtre, oui toza na pouvoir mais faut ozala bendoki avant ba nommer yo oza pouvoir, faut ozala ndoki, faut ozala motema monene, faut supporter mabe na bola na bolamu. Yede mutu wana batike na pouvoir netinga pouvoir oyanga soki na tiki yango natika mwana mwana te parce que eza mwana te eza ya bana kasi nde bakozwa bana kasi ne bato bakozwa mwana te mais soit leki soit mwana kasi yene mutu akoki tika na pouvoir oyanga. Monseigneur Douglas, relation nini ezalaka entre bato baza na bomoi na bayi bakufa? Bon, relation ekoki kozala mpona nini? Mutu mosusu akoki kokufa na liwa ya mbala kata me mutu wana azangi esika abana kotambola par-ci par-là parce que aza na place ya kovanda te. Me mutu abomoi akomona ke mutu wana azotelemana ifo azwa ye. Mutu nyonso akoki komona to eza na bato kaka basengeli komona na bato nyonso oyo bamonaka tanke bata misu mine biso mine bakoki komona kenda intel akufi azotelangana aza na place kokende te na kosenga mpe nzela na ancêtre na ye oyo akufa kala akenda wana famille na ye na kitata te na kimama osengi nzela kena lingi na encadre mwana na bino parce que mwana bino azolela mingi aza na place okende parce que ye akufi liwa ya nzambe te liwa ya bondo ondoki alingi siko na encadre ye nazala ne na ndako mpo alela su te. Na encadrement wana okovandisika kozolesa ye to okobanda mpe kosenga ye asalelo misala mosusu te fa bana kosala misala bongo ere yo vandi okolia te okolia okomela okotambola me place ya mosala osala fo sala akosala ezalaka moto mobimba pelala bomoto zwi ye ovandisi ye na ndako to molimo na ye nde obombi quelque part? eza molimo me okoyeba kaka kombo na ye selo ya misu na yo mayele me okoyeba kene moto akufi kombo na etele misu elakisaka. nakoki mpe kosala mpe nzete oyo badesina kaka mutu na mayele oyo biso nakozwa kombo mutu wana nakotisi kuna nakomi mpe kotinda mutu wana komi kokende. Ndenge nini esalemaka moto aki na cimetière na tombo moko akomi kobelela mpe bakoyanola ye? Moto aki na cimetière abeleli bayanoli ye bakoyanola ye mpona nini? Bamosusu aza ndoki te me mosusu aza ndoki me oyo aza ndoki te akokende alobi kaka
na ndenge ye sengeli alobi kaka pasi na ye me soki liloba na ye bayebi yango na mai te ma bayokelisa te me vomi kaka mutu oyo batikila charge ya famille abongisa atalela oaza na pasi asala oaza na bisengo asalisa donc ye kaka soki akeloba bawei ndene na mansetre bakoyokela ye bayebi ke na mutu na biso aye aza na posa eloko boye eloko boye eloko boye eloko boye mais c'est pour cela soko oza ndoki te na basimitiere ata olobi akobaluka ata ndenge nyonso to takoyokela aza te ndenge nini esalamaka moto akufa kala akoma kobimela lisusu bato akufa kala maza kobimela bato elekaka ndenge nini te mutu soki akufi apare molimo me nzota mutu soki akufi me soko omoni ke mutu akufi akumi kobimela mutu c'est-à-dire mutu ya mokili nde mutu alati elongi na ye ye akomi kosala masaka ke ezala barevanche ezalaka keno o biso balie biso ndeko ezosenga revanche mutu asalinga boye ye mpe fo akufa ifo bozala mpe na ndoki po akoki kotia moto na biloko bino kosali kosala mosusu so ndoki aza te bokoluka nini ete bafumu banganga te fumu akoyeba ndenge nini ya kosalela makambo na ye alamusi mutu wana akotisi ye na pare na ye alatindi eloko oyo eza na kanda mingi siko mutu akufa ye nde mutu abanda kobima siko na miso ya bato me or nguya oyo azosalela eza nguya ya fumu ta mosu mutu mpe akozala boye bokutani kaka boye na nzela oza na niongo na ye pesanga niongo na nga abedi nde yango wana esalama ndenge wana monseigneur tuna mosusu elingaki ebunga biso na motu relation nini ezalaka entre bino bato boza na mayele ya bonfumu na mayele ya bokoko na baye oyo bazalaka na mayele oyo bazwaka na mindele magie bokesini ezalaka na niveau nini magie po magie eza ebele tozala na magie noire magie blanc magie rouge me magie oyo ya biso bayindo ezalaki ndoki te me ndenge obeleli osengi ata obimi ere okozwa kaka wana nde magie noire wana nde magie noire me magie rouge wana soki ozwi yango ndeko na nga omitie singa na kingo mpona nini wana yango babengi rouge eza nini makila okozwa ngo ekoserviri yo makambo ebele ta mosusu po tovanda kaka boye osala invocation na yo okoti kaka na chambre biloko ebelaki boye kotia na mesa ote balambeli yo oyebi te mais osoki ozwi yango il faut sacrifier bato oyo okolia bango wana bato bana kotinda kende wenze ake wenze sala boye asali bato oyo ozolia nde bato bakomi kosalela misala na butu voilà le bato wana soko osala posa mbongo tindi yake ndolukela yo magie rouge bango wana ezala opesi mbongo te akokende mpe na wenze atali mpe moto aza faible akoyiba ye mpe mbongo na saki moto mpe akomprendre te asali mpe wenze tomonaka mpe na bawenze nga nateki me na kontrole mbongo boye eza te mpo nzoto na ezaka polele bato wana mpe balelaka bongo biso tolia ndenge tokolia kaka nde ezalaka ne ndenge wana toza kaka na kati ya makambo wana mingi tomonaka epi lisusu na kati ya makambo ya molimo bapersonnage c'est-à-dire eza na nde tomonaka soit bikeko oyo ezali kosymbolize soit bakoko to bokoko okomona ekeko mekeko eza koloba okomona dessin eza koloba eselemelaka ndenge nini ekeko eza koloba moto akosola na ekeko ezopesa biyano ekeko ekoloba me nzete elobaka te moto nde moto alobaka soki olie moto okotisi ye na nzete wana
olo mais physiquement boyo komona teka azoloba loba noko yoka kaka voix ezobima ozo sentir kene quelque zolo mais voix ezobima kana nzoto na ye olie mutu okotisi na kati ekeke voilà akomoloba so osana kusala ye akomoloba kende boye akeye sala boye asale kende kuna omoni vyo wana akabaka te kende kona kende koyiba mbongo akepa yibi mbongo so mingi tomonaka okomona pe ntango azosala misala na ye tokomona mwa chapelet tokomona mwa bikeko mosusu ekeko ya Maria tout ça esymbolisaka nini bon nete tokoki koloba matin bamupe ekoko Maria eza nango kaka kombo mais baza bato ya Rose Croix bato ya magie rouge et blanche neti ngai na bato mope esimbala te boyelaka nini mpona nini bango baza na religion mosusu nga naza na religion mosusu mais bango sikoyo baye mpo baya kodomine religion oyo ya biso mais basali mais suka peuple congolais azomona kaka kene te moto azosambela na église mais azotungisama kaka azobelaka kaka bazokufela mpe kaka mpona nini akekota religion oyo aye te me nga nayambaka baka ebele awa na bapaster bapaster mpe bayaka koluka nini babibele na bango kuta ezalaka mwana lakisi bino yango ezali na baprofete profete aye koluka yo aye koluka ngai siko aye kosala nini totia nde pouvoir na eloko wana oyo babengi bible mpo ngai napasola yango nashofela yango ti ozi bible oshofela yango ti napasola yango soki naza retard nakende mosala nakozwa pena ebele bapapie natie na lituka nashofe mai ya ti nasangisi na ke donc bible elobi yako eloko te bible eza na pena nango donc na motema na nga pene ezalaka te même église oyo babanga église na motema na nga mpe ezalaka te sikoyo lelo maître Douglas Monseigneur soki nkolo nzambe mpe bakoko bamoni esengeli ozongisa molimo ndenge tolobaka okokende na lola to okokende na lifelo biso nyonso tu towelelaka mokonzi ya likolo lola ngo mpe nde toyebi boye toyebaka mpe te soki ezalaka wapi soki mpe na se soki mpe likolo toyebi te mais lola ndenge ngai nayebeli na nga eza na ngai na se parce que bapaster na baprofete bazoteya bazoloba ke lola towelela bokonzi ya likolo awa na se tozovivre na pasi souffrance na souffrance mais siko pourquoi ye pasteur azoloba ke biso na se toza na pasi tozosouffrir tozokufa mpona nini ye azoboya kokende ne na lola place akende opema donc c'est-à-dire na lola nde pasi eza na se nde awa bisengo nde ezali po soki amonaki place ya bisengo fakende ezala nga ndenge navandi boye soki anikekana yaka boye kope ya mbongo ebimi awa na okende mbango mpona nazwa mbongo nalia na bana na bandeko siko pasteur azomona na ye keno na lola kuna bisengo eza donc suka te mais ye azoboya kokende kuna alingi azalaka esika pasi eza alingi azalaka bisika pasi eza donc c'est-à-dire na lola nde pasi eza bisengo nde eza ana mabele le vieux désiré Kengebeni, en tout cas c'est ça l'ambiance. À la découverte, vous aimez beaucoup découvrir et surtout les Cambouya Boko Konabiso, Ndeti Nani, tout pour qui pembeni à Monseigneur
Douglas wapi na suka kopesa pe numéro ya téléphone pour na bino batu botonde bina mikili ya poto boza na posa lisungi boko benga ye boko kota en contact na Maître Douglas. Maître Douglas, siko ba pasteur tong bayaka kosenga babiloko wana ya bokoko. Balobaka na bino nini? Pasteur aye opesi mwangu ya alobaka nini? De ye soki aye posa na ye zani ngai ne mutu na kosala na ko travailler Bible wana ye nango to travailler na ko travailler yango me consigne kaka na Bible wana zaka moko ye akoki kosimba mabonza wana te. Malgré ça bomona ka yango même na l'église nano bomona te ke batie mabonza me pasteur abandoko compter mabonza eza consigne eutaka na place yake ye pona nini esala mabongo po consigne wana ere ya ye na Bible na ye bo travailler yango bo kotisa yango domination. Soka zoloba bazo ndima ye. Domination nyonso to wana obaloba ko action de grâce. Atangi kaka mwa chapitre moko mutu nyonso to. Beti maboko. Satana sambwe. Ah, Satana sambwe. Nana mona Satana. Mutamona Satana. Mutamona ka Nzambe azate. Mutamona ka Yesu asala kanete. Metoloba kana bako na bakombo. Mengai na nguya na nga ya basetre na mona ne fumu kimbangu yango moni sikoyo foto na nga eza yango ne na bele agende mvuluzi na biso ya bayindo. Pasteur akoki kotanga ma chapitre wana o nyonso tu ya koloba mutaboya yango azate alobi action de grâce saki afufu soulier oh costume oh $500 bandi bomona ka bango eza la paye moko otiaka ba action de grâce tiaka me lobi nga certain jour na église moko boya liloba na bimaka te me na vandi me na liloba nga naliaka misuni mingi me mwasi nazalaka ne na ndako aliaka misuni te. Me omoni ke religion na yo na oyo ngai kosimba te. Pombongo oto sana ngweza mukie. Sike bandenge nini wala vome to sombe loko otolia. Siko yo lia kamote. Bantuka esimba ka pena te. Eloko ni na yako benga na ye na ndako nanga. Amona nga pena kindo kitepo yepe abela ka. Assemble la l'église, azape na poste na liloba mais abota la te sikoyo église yo kena kosala kanini pongai na sala na nena zabo kopia ezanga mbongo na sala kamote minicho to wele la kambongo soki na kei na ibike na kezo mbongo pona ko bobo la bana na ngana naiba pe ko futi la ndako naiba pe ko lia naiba pe ko lata ese yo kenda na église ya liloba Yesu aloba kanini pona condition mabota na yo po bandango lelo te plus ou moins ba 30 na ndamba mais Yesu apesa yo ka ke yamte donc c'est-à-dire religion ya Yesu balanda ya bangote mais ere azongi kete mobale na ngai aza mutu bokoko fona talisa ye passion nga nazana na yango oui nazwaka ape banzete ya bokoko natokisa napesa ye ameli tosangani pe boye azwizere mwana wana botama bakombo ne Jonathan. Donc iloko alimbani na liloba tant azungini ka pa na yo moko azwini ngo na pete azango na pete pona nini poto négliger ka religion oya biso pena kala soki amelandelaki na ye
ngane na zabo na zabie pona nini ngana zozwa place te pona nini azanga kine koyeba pona nini na mateya ya ba pasteur na bangonde bakomi ko bungisa batulu memeza la pelle lelo awa lelo kaka lelo vendredi na tongo pasteur mobimba ye ana mama ki cielo ya nini ya asambela na église oyo na mission baye awa mwana bapese kindoki mwana pasteur bapese kindoki aye yo longola ngo baye sikonga alongola ebisa ba okende foko pesa nga $600 avant kindoki wana elongo nalobaki bongo mpona nini o bango bakendaka na mutu akoki kolongola yango me bake bazwi solution te balobi kaka kende mona kaka peti wana babengaka monseigneur wana yene mutu akolonga mpasi na yo wana oui bien sûr basupporta nasala mpe makambo mwana mpe abongi mwana mpe aote kosala dissertation kala te tozo prepare susu asala susu ya izeta mpona nini place nyonso to azokende ezosimba kate donc c'est-à-dire église na biso bayino na kombo ya yesu eza na mwana lifuti te belela nzambe bokoko belela fumukimbango belela bansetre na yo okozala guérison tokomi pratiquement na suka ya émission na biso à la découverte maloba epai na yo lisusu monseigneur Douglas liloba ya suka mpona kokabwana na émission na biso ya lelo liloba suka nakoki koloba boye oyo babengi kaka moyindo oyo ayebi makambo ya bansetre ya bokoko obelaka nga nazwaka mokanda te mpona voyager luka monseigneur oyo ngai mwana na ngai kobana na banda mosala bangajaka nga te luka monseigneur oyo ngai nabelaka prostate oyo mabota oyo bambaso oyo bamalaria donc tout oyo etali bokoko ngai nasalisaka donc naza pena maître mpona nini ke ça soit koto babengaka mort mpo ye aza moto asalaka misala mindele me nzambe mpe asungako tokutana na ye obangaka moko te te ngai nabangaka ye te parce que nabangaka ye te mpona nini mpo ngai nayebi na nga degre kindoki na ye te ye mpe ayebi degre kindoki na nga te me ye siko azosalela nguya ya bamindele me nguya mindele azosalela ayeba ke oyo eza mabela bako eza nde ya biso mpo nga na ye soki tokutani esimbaka te oswati na kolia ye kaka na tere soki otela moko kolia ye en tout cas nalukisaka ye forme bato nde bakomema biso parce que ya abimaka maître atravaka bamatch ya bavita baderinga bamazembe parci parla me biso komi si toza bafumu tomibimisaka te me mutu ayebi soki alobi ke no yaka boye totravaille match ya vita bozala kaka victoire tofrenaka bajoueur te toderangeaka bajoueur te tosalaka banyonso tututu te me biso tolingaka nde mutu aganye na bitumba oyo azobunda me kuna soki yakei joueur wana azwi defo parce que contrat na mort esilaki te me balukaka mpe bafumu te nete nga nde natelemi awa nga nayebisa mort moso tokutana na ye na olia ye nzambe asunga kaka ata bamatch oyo ezoya mikolo oyo babengisa nga ata na stade namona kaka mort na olia ye aza na nguya te numéro ya telefone mpona bato bazolanda yo bazala na mposa kobenga yo bon bakoki kobenga ngai mpo nga nasalelaka na nga tigo na frisel réseau oyo ezokamba biso mikolo oyo nde yango wana okoki mpe kotia mwa crédit na yo ta ya 500 osolole mpe minute ebele
me numéro na ngai eza 089 60 244 37 na suka 089 60 244 37 wana eza mpona réseau ya Tigo. Mais à Frissel eza 090 28 12 631. Je reprends encore 090 28 12 631. Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. C'est qui bongo émission Nabino à la découverte, c'est qui est présentée par votre serviteur Belo Belkam. Nakati maso na biso to black mini kambo ya bokoko. Bokoko bato bako bosanaka bokoko bato bako pesaka mokongo nzoka nakati ya bokoko makambo ze bilende to black ni bandeli médecine traditionnelle ezali nakati wana spiritualisme spiritualité ezali nakati wana makambo kili evani nakati ya bokoko na biso nzoka nde biso toko yebaka te toko pesaka mokongo tolobelaki mpe lisusu ngambo mosusu mayema bombama kati na mokili na molimo mayema salimaka na bacimetière mayema salimaka na bondoki bainsigne tout ça avec monseigneur Douglas tomekaki kolimbola mpona komeka ko éclaircir bino à la découverte. C'est l'unique émission oyo epesaka bino ndingisa ya koyeba mabombami nzoka biso na bino esuki wana te kaka bino botikala toujours branché na Congo Millennium. Tant que beaucoup pesaka biso confiance, tant que beaucoup kangamaka na biso, tant que beaucoup sabonaka toujours na Congo Millennium, vous aurez toujours droit na maeko sepeli sakabino na boyebi ya sika mpe boyebi ekomema kabino bisika yo bokana ki komona te simi ya bilile zela kibongo yanga indeko chimse chimbalanga inde asunga kibiso. Merci na bino so bazala ki longo na biso, merci na beba soutenir kabiso levelengs longelo de bundese mbote mingi na yo mbote losako na yanga indeko Olivier Julien Bwakanda le gouverneur de l'Irlande mulongani ya mama Bijou Bwakanda madame la première dame de l'Irlande mbotelo sako lisusu ne anga indeko mokonzi ya Kitubu yende moti ya ba collection balobi yende libandi ya propre libandi ya mbongo mon vieux Désiré Kiangebini pour un bino tous un rendez-vous na mai makoya bye bye. Ayez lisusu votre site internet les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel, et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales, et pourquoi pas des émissions sportives, avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village.